na lito ya zoba. Donc yondo mkono mo ba interprétation na lito ya zoba. Donc yondo zana lo koyo message ko bokela batu. De so yoki mutalo likamuse ke basali ni abwati. Voilà. Le koyo linga ba interprétation ya lito ino za lito ya nani ya zoba. OK. Voilà. Wana ngado. Ko kanisa te ke lo koyo message ko bokela batu. E ko un mono soit ba lobara. C'est que ba bokela. OK. Le mec sango pour azab interprète. Le koyo qui interprète bololé. Aye na wana lito ya yo pe zoba. Il peut ça que tout na moi. Voilà. Comprendre, mon qui en est commis. Voilà. Si on va interprétation ba bololé na mato ba bololé alanda ngote. Bon là c'est comme muninga la ngai pour la benga la tuna e penda. Na ki bosi yo to ba nengo. Oui, tshana munguna yo. Mutu oh simbise ko bona masanga. Okenda tango zongo ziko pa masanga zo meli so likamu na ifo sanini fortuna so tuni so za hypocrite bandaka mkono mo ba interprétation na lito ya zoba donc yondo zana logo. Salut la famille, salut la grande famille des familles Libota. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, continuez toujours. L'actualité, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Libota News Télévision, n'hésitez pas de vous abonner parce que tout ça là vraiment analyse moko isa classe c'est vraiment ko ba makambo tozo mona sur internet te ko sel analyse bandi konanga. En tout cas kaka ndenge bochi kolanda balobi vraiment tout ça kana mode film na biso balobi to kota to consommer film na biso balobi to na déchaîne. Si vraiment za famille Libota tchana mutune ki to kana déchaîne na biso la famille Libota isa Belle Vie TV et puis tout ça na Candy Star tout ça na kata Belle Vie TV tout ça la film na biso balobi la vie de Tegra. Waouh c'est du waouh, c'est vraiment du waouh. Pas Poutine et ratakate ton moni niveau film et okende ton moni vraiment niveau film et okende bande konanga to continue toujours ko consommer film nanga et film na c'est pe na moni mo ba vie comme mata s'il vous plaît la famille to mati ça pe na ba vie hein oh on exemple qui to ba opération 100 ans na un jour donc tout ça l'effort to komango parce que film il va tellement to partager film to partager to tchana ba statut na biso to longo na to kina Candy Star. Place le film à ce titre, ma fille. En tout cas, toko tapé pour un film joli. Tu as dit maman belle-mère ça a toujours la qualité. Tant on t'a comme la carte Candy Star, il faut y mon cas à vérifier. Soit moni ça va et puis tu as vu tonton venir vraiment en tout cas ensemble ça qui toko. Donc toko t'as la chaîne tu as mis balai tout que t'as là vraiment ba film à ton n'engue les cabane de conga si na côté qui na tali. Na lobi no yo ça banalise dans la souka parce que na moment où la musique ko ebete la bino bo ta la té. Bon ça les faut que t'as la film beaucoup t'as la des films na tout ça on a marché en tout cas et que ça la Poutine bien caninga dans la Belgique na et que ça la vraiment elengi makasi. Voilà la famille, j'espère que Tolandi balobi ndeko la biso ma chérie cette fois-ci a exposé vraiment exposé pour battre nyonso. Vous comprenez a exposé pour battre nyonso parce que tout le monde bazo betalisoni ba yebi comportement la yé. Bah comprendre le comportement, les libres sont comprendre, mais les moins il y a des gens qui vont comprendre le comportement et tout le monde Cardozo a vraiment à l'objet tu as Cardozo n'a fonctionné tu peux carrer n'y a mal n'a fonctionné tout le monde va baser camille va ta vérité baser la rampe va tout le monde va parti prêter tu colo bon parce que Cardozo tu as dit à ta parti prêter et puis à ma deuxième ta parti prêter bah on place au bien baba ok les baser bon toi monta boyo rien. Parce que j'avais suivi aussi Amado à lobby chroniqueur moko ya babaku a salé la qui vidéo à lobby ma b à lobby qui vraiment b à lobby ngali na zabo ina za la ba partie prêtée ngali na zabo et place pour bien na ki ko jouer na za ni famille Libota na ni abaku na za artiste place pour bien na ki ko jouer comment chroniqueur wana a ke ko sala na vidéo bon pour la ni na sens ni Karine Yamado, il faut comprendre. Au bangon de Bazawana, et la juste que ce qui joue à mini pas belle vie. Donc, au combat, moi, nemi na bango. Au combat, moi, nemi na bango automatiquement. Yo pas na yo yeba oza famille Libota te, oza bakute, mais pour la bango, commis automatiquement, au commis démon, au commis adversaire na bango. C'est ça, ils ont battu le mitou na bango babakouk. Les autres hommes na batu ba komi ko benga ndenge click o basali o Vincent sali na silauka
clique na moi basali ya kobenga bacteur tout le monde bacteur bazokende si réellement bevanda opekisa bango balingi bakende te ozomona pour dire que ye moko ni mutala kobenga bacteur te lelo bososo les bino temps pour que lelo bokoma bososo la bokoma kobenga bato baya kojouer bino temps bocomprendre ce que idéologie na vie kozala mapeka likolo ezalaka na ntina moto et surtout na mosala oyo boosalaka ya bafilme boye oyo esengaka ke oyo atie mayele yo kozala organe na baninga babi ate oza joueur yango ya ndenge nini ya grande équipe obetaka mpena yo mpenza otyaka babi yaya mpo tya babi babengo meilleur il faut ozala na baninga baakompagne yo na mosala ozosala soki oza na baninga baakompagne yo nde yango na bakobengo meilleur mais soki oza na baninga te oza yo moko ate oza grand joueur ndeni osakelo te okosala eloko te eza ndenge moko na makambo ya théâtre ate oza soki ndenge nini onga na joa kitoko onani oye pomba scène batie ye moko ajoue soki akoka te esenga fo baninga alors kominimize baninga te za na respect avec bandeko to bacomédien so obengi moninga aza empêché elingi oloba te ke esili obengaki lisu te non c'est pas eza bongo te à la prochaine benga ye bato bazalaka baempêché yo mpe ntongo banda kojoue ozalaka bongo banda ozala pa empêché pourquoi tolingi kocomprendre baninga te tolingi ka kosala oyo eza volonté na biso wana ezaka comportement bato mabe yo kanti belvi ndenge aza na bengaka bato te abengi mpe mutu mpe abe aza empêché abengaka bato bazalaka baempêché mais jamais ezalaki soki ezosenga susu role wana atya mutu wana aboya kobenga ye asala yango te mpo eza comportement na ye te mais sila okotemeleki comportement na ye siko comportement ngo efuti ye mabe ntango efuti ye mabe nde asali association wana après parce que baoluka balati yango belvi ke se belvi nde mutu abandeki kopesa belvi ana tangana te bakomedi baya mikolo nde baza wana mwana moke aza te mwana moke aza te oyo belvi aofor akoloba leki vanda zana makolo nanga parce que baza baparent baza baboti bambongo wana bazozwa oyo ezosunga bango pour que lelo oyo bazala oyo baza basunga mabota na bango alors belvi okanga bango poani place oyo banoke joue belvi opesa bango mbongo atoko babi belvi mbongo nango eza mbongo ya soki ya ndenge nini akoki mpe bato te jamais ozomona donc pour vous dire que bato moko baza tellement mabe alors lelo Cardozo aye koloba boyoki nde Cardozo alobeli ma chérie mon frère donc bato nyonso bacomprendre idée na ye bacomprendre déstabilisation na ye vis-à-vis na bango bacomédien bacomprendre ke ndenge aza wana ye mpo na ye na milieu ya théâtre bayaki nde mpo babwakela bato bajeton eno bajwaka yango omoni lelo ata belvi asali filme na ye tellement bango bamesa na bongo mpo na bango ezalaka bajeton na bango babwaka yango na bathéâtre siko ntongo belvi azosala bafilme na ye asali théâtre ne normal bakozwa yango batya yango jeton mpo bango deja bamesa na bongo il faut babenga yango jeton mpo biso tomona silauka aloba makambo baage ya mikolo est ce que biso tosala yango wana li tosala yango wana li te mpo tebiki eza na kati ya théâtre mpo toza na pensée wana te ke biso tobwakelaka bato bajeton ozomona tema toza na pensée tokoki mpe korete mais biso mona kati na biso toyebi ke abwaki mais toza na temps wana te mais pourquoi ya belvi kaka soki asali na kati ya filme na ye ekoma problème mpo ani mpo bino nde bobandi yango omoni Cardozo a expliqué Cardozo a expliqué vraiment très bien na sepeli na maloba ya Cardozo parce que alobi tellement loko yo salaka yango yo mesana ko finga ba yango moni so mutu ko loba na mutu na olobi ka te alobi na ngapo yo moko salaka yango c'est clair donc bato baza na droit ya koyokoloba te so omoni mutu ko loba likambo be mutu ko loba tellement kati no yebiki na saki mutu mabese ka lobi kana nga ale otindi su batake bato bakoloba makambo solo yo kobebisa film yo kobebisa théâtre après bokotia o belle vite te bato babebisa bathéâtre ba ma chérie mon frère na ndeko na ye. Moi aujourd'hui je confirme vraiment que oui ma chérie mon frère avec idole pende ya Silauka c'est vrai parce que baza na ba sens moko ozomona bana ba sens mo ba sens ki songi ba sens bato mabe ba sens bato ba initiaka bato na mabe ba sens bato ba lingaka ba oso bazali bazwaka bato ba osa lokwa neti bangonde bangonde bazobenga bato bangonde bazosala bato bongo or kiza kabali moko bazosala ba oleka na sima bala sabino ke bangonde balingi bino or ke lokuta eza en vrai te ba osala ngo pour que ba déstabiliser mutu mo songolo pakala eza ndenge moko ndenge Silauka a vivaka ndemo pe ma chérie mon frère a vivaka donc baza batu moko na ko ba les fufu de même bad
Ndeka aloba za idole ne c'est vrai. Attends vraiment idole na solo. Ya bongo. Or, si là où aloba kaza idole ya Mindondo, mais Mindondo n'était pas comme ça. Idole ya Mindondo peut-être na koloba, na kozala clair, mais na makambo mususu ya mabe. Mindondo n'était pas comme ça. L'artiste Mindondo n'était pas comme ça. Ozomona azaka boete. Donc idole ngo ya yo zia makambo mususu malamu ya Mindondo o azalaka ngo ya bien kozala bien na bandeko na yo zala ngo te. Yo zala ngo tuza orgueil Mindondo zaka orgueil te. Mindondo zala bonté Mindondo zala simple, ouverte. Paix à son homme. Paix à son homme pinza. Parce que tout bon si l'artiste au bazaki vraiment la valeur. Oh bazaki na valeur comme ça peut-être les loso bazalaki. Na makambo ezoleka oh peut-être balinga ba chaper un mot à dire sur makambo oh peut-être ça peut il nga ko longola ba makambo balinga ba comprendre parce que Mindondo zaki muta ba vérité azaki pe muta ba ceux qui ba bien en ndénité oh azala koto non les loso azaki peut-être nga ya ko clasher à comprendre place vérité place ma bezali peut-être balinga ba zala bato balinga ba éclaircir ma makambo belé sur internet ozomona. Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Ma chérie, non, non, bimité. Oh, écoutez, ça, qui est bandé, bazo flasher. Oh, les bandé, bazo flasher. Yo, wana makamba belvi, yo, wana mutali boso. Yo, wana makamba belvi, ka so, monye loko moka, yo, kamati, pian, au sale, l'en gag. Bato, bo tourna, kana, ba onde bo sala makambo, wana, ba yebi, yaya. Ba yebi, okobima na poisa. Okobima. Omoni jo sali. Do asali je ya kokoko kambika Sydney, Kevin Sydney. Ba s'arranger na Karine. Ba s'arranger na Aminata. A fini mbongo. Pour que Aminata abimisa ba makambo muso azana. On te pas Aminata pa ebi makambo. Le bomoni Aminata nenga lobaki na koya ko bimisa. Na zana ba voice avec Jérémy tout bomoni Aminata nda comme ko bala munoko. Aminata comme ka boya comme papier azomi ko balbal munoko ko bete munoko lati siko Kevin na nzoto. Ok, ce sont des mensonges. Jérémy a kamata tche déjà lomba pesi Aminata corrompe Aminata. A corrompe ye. Allez, bobio belvine muta corruption. Ok, bino ba donc makabo bino bokani c'est la ka belvine tande obino nde bo salaka. Et dans des villes na bino, dans des copes na bino. Si que le quoi belvine dans mon bobé na bino, bobi te tikato la chango belvine. Mais en réalité belvine n'est pas comme ça. Et un des copes na bino bo futa rabatumbo on peut pas ça ba makambo na. Mais belvine n'a pas ces temps là. Belvine so ba audio ne bimi c'est le bino o moko bo lamba bo lia bo bimi so o na makambo ne bimi ça kana tina te. Belvine so déjà tourner mon kongo tourner. Belvine so déjà bozaki ne bien o personne qui comprendre te so déjà tourner nyonso koloba pona e azaka pona te fait ça. Mutamala mazala bongo. Mutamala mazala bongo azaka te pas corrompre yo polo babakablete non, sala nde mutema ne do chindo sala. Mais essentiel yé asaline o ezaki pana ye ya ko petrol likambo yo kilo te akabo eno na kimia. Po ata soko yo koloba makambo na ata soko yo kosala nini e ko changer te e ko longole ki bela te. Donc auzaka toujours au top azana ba famille ya sur ses familles bota o balimaki na motema mobimba. Au moins des délégations il y a Londres partout des bakiti na Belgique. C'est juste pour la soutenir. C'est pour la soutenir pour dire qu'azana ba vrai fan. Ba fan a solo ya GT. Alors mutabon bili bo s'attendre quoi? Ya li kopla bili za 0. 0 de bo salaka likopa botika la kozwa bela ta babi bela na motema botika la ko simba bela te botika la kozwa te jamais bon ma chérie mon frère a commis donc si les lois bengi non tu kolanda na ba moko ya ba coupe moko ni na tient la bino non ça la vidéo sur elle oh alinga zo makambi ya Jérémy. Ya ma chérie mon frère a côté sa ligne dans la carte eh ya bon bata lokuta moko non na mona te donc jamais bino boya na ma vraie version il capo besoin sur la toile bosser la analyse normale non bino de la cara ba mensonge boya kana ba mensonge boli bola cha linda la carte makambo tala de grand lokuta avant di na ngope na internet avant di pe na kit pe na avant di pe bien a loba
Bon, quand tu me solo, ok, le kuta. Alors, nous, on n'a pas ce temps-là parce que biso, tu as un rêve à belle vie. Pour belle vie, pas l'écouter les quartiers. Belle vie, pas l'écouter les quartiers. Belle vie, ma kamabé, pas les quartiers. Le quoi, les quartiers, biso, pe le quoi, tu le la cahier. Ma kamabé, les capanes, tu le kuta, pe les capanes. Tu te souviens, ton monde, il camo, bezabo, tu es tout ça, l'analyse d'un taux, un point très. Tu as la carte, tu comptes dans les détails, mon bezé, le kuta, tu es que le macambo, non, le bezé, le kuta, elle te coach dans les détails, tu n'as souka. Non, on ne peut pas le faire. Tu as on attend. Pour te défendre belle vie, tu es pour na mokili. Tu as défendre belle vie, tu es pour tous ceux qui banini. Non, tu as défendre belle vie parce qu'elle a valeur. A une femme de valeur, tout le monde m'a campo plus beau là. Et ils correspondre là été. Et c'est ensuite tu as défendre là. Oh, bien beau là, ma bé pour na inde tu as défendre. Mais pour tout tu c'est là comment be topé na makambuli na misala na zo sala. To e to lobeli misala na ye parce que si comme be to lobeli activité ne pour hasard star na biso to lingi to sala bon. Ce qui te combi na cadre recadrage to ya kana par rapport ya oyo bino boya kana ngo ya mabe sur Belgique to e to sali recadrage. C'est tout. To ana tante yo luka makambo le tinga kuna na tante. Parce que tant na ngeza amusala na kinda. Alors ce qui n'est pas ça la liste na moni lo mo be sing na sala ndina sala analyse. So pe zate na vandi na ko ça une semaine 2 semaines na coach vidéo te voir même un mois na sala ka. Vidéo pe ko tate. Po na mo na ngelo ka malunga to na ya po na ya ko sa batuté. Alors na yo sa vidéo na nga o eza clair na yo sa analyse na likambo na moni na sala ya analyse. Na ena lobe de tu likambo ya Cardozo na e ko lobela parce que bango na so ba lobela ma chérie mon frère. Papa, komata oyo, keba soko mati mbangu oyo kweya. Mataka na malembe na ralenti, okoma na kimia, ose souffler tout dans le bon. Mais soko zo mataka mbangu bon yaya, oyo kweyi, o perdre na temps onyo so mataki yaya, abon attendre sali. La famille, na tiki